na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso Kobesa matondo accenti Toasa Kidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bo pesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité. Bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offert Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye, bon c'est pela qui na ba service nyoso CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mose Pelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Mardi, et là, on a voté à Bino, merci pour vous aider, vous avez télévision, la vidéo pour la colonne info, lingala, journal, la peuple pour la peuple, merci, na fidèle, confiance, on continue à kozala nango na journal, na Bino, matata, maman, beauté, la vidéo, tout fongola, journal pour l'observation, Kenasima, ya Bozongi, ya Nabango, la ville province à Kinshasa, le père, la République démocratique du Congo, maman qui est père, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, héritier, Mapinde, Migan, Tingi, va faire ce détail. Ndenge kaka amesana kopesa ba Léopard Lokumu pe ko encourager bango chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki ba Léopard ya République démocratique du Congo le même lundi 12 février 2024 na cité ya Union africaine nyonso wana na sima ya bozongi na bango à partir ya aéroport international ya Njili lundi 12 février na après-midi chef de l'État alekisaki ngongate na mbala moko ayambaki ba Léopard ya RDC au total 24 joueurs ba membres ya staff technique pe ba nyonso bazalaki lokola ba accompagnateur ya ba Léopard bango nyonso bazalaki autour ya chef de l'État pour na dîner pe ko encourager bango ndenge kaka bino moko bozali komona chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki maloba pour na koloba na ba Léopard eloko basali esengeli bakoba bakende se liboso surtout geste oyo basalaki pour na kutalisa ba tuerie oyo ezali kosalema pe ba massacre na est ya République démocratique du Congo ezali eloko moko ya ko féliciter bango pambate mongongo ya RDC et yokani mokili mobimba. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Bosimba ke ba encouragement ya boye ezali eloko moko ya malamu ezali kotalisa ke mokonzi ya mboka numéro 1 ya mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali toujours pene ya bana na ye ba Léopard ya RDC bisika nyonso bazali ko défendre mboka bisika nyonso bazali ko tombola couleur ya mboka ezali kaka kosunga bango pe ko encourager bango bakende liboso 4e place oyo bazwi na Afrique ezali eloko moko ya motuya ba staff technique ba joueur pe ba nyonso ba accompagnaki bango bozana longonya pe bozana ba encouragement ya chef de l'État et longona soutien na total. Avant accueil na bango et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba le père la République démocratique du Congo bakenda ki bongo na stade de Martyrs liboso ba supporters o bazaki ebele pour na encourager bango une fois de plus héritier Mapindemi. Aéroport international ya Njili et yindeki na ndenge ya kosakana te mokolo ya lundi 12 février 2024 et pa wapi population bayaki ebele pona koyamba ba joueur ya ba Léopard ya République démocratique du Congo oyo bauti ko défendre valablement drapeau ya mboka na biso na CAN Côte d'Ivoire 2023 et pa wapi babimi 4e sur 24 pays mobimba participaki RDC eloko ya makasi RDC mboka ya lokumu batikala ki bongote ba memi 4e place na mboka alors que batu ebele bapesaki bango chance wana te talatina na bozongi na bango ko banda aéroport international ya Njili batu bayeki ebele pona
na koyamba bango nzela boulevard Lumumba boulevard Sendwe nyonso wana etondaki na bato po na kopesa ba léopard ya République démocratique du Congo lokumu ko féliciter bango pe koloba na bango mokakoswa esengeli bakende toujours na elan wana na bokambeme ya entraîneur Sébastien de Sabre oyo asali exploit elongo na ba jeune talentueux ya République démocratique du Congo. Point de chute ezalaki bongo na stade de martyr de la Pentecôte et pas wapi public bayaki lisusu ebele pona ko betela ba léopard maboko na mbala moko ba dirigeant balekaki pona ko présenter tous les 24 joueurs pe ba membres ya staff technique oyo nyonso ba participer na CAN Côte d'Ivoire 2023 et pas wapi ba bimi na 4e position ba léopard ya RDC ba pesimboka lokumu nzokande qualification pona CAN oyo ezalaki difficile pe ba léopard bazalaki parmi ba favorités kasi exploit oyo basali ezali eloko moko ya encourager ndenge public sportif nyonso bazalaki présent basepelaki. Peut-être avant masolo ya Assemblée nationale bosimba ke plénière ya validation ya ba pouvoir ya ba député et salema ki mokolo lundi 12 février kuna na salle de congrès Mijo Mabasi héritier Mapinde mi reportage. Honorable député, chers collègues, je déclare valider le pouvoir des 477 députés nationaux proclamés provisoirement élus par la Commission électorale nationale indépendante. Plénière, il y a validation de pouvoir, il y a député provisoirement élu. Et Salemaki, lundi 12 février 2024, les députés nationaux se retrouvent dans la salle de congrès, il y a palais du peuple. Pour la plénière, il y a validation de pouvoir, il y a député provisoirement élu. Oui, bah, Salaki province par province pour Christophe Mbosonko d'Mpwanga. Numéro 1, il y a bureau provisoire, il y a Assemblée nationale. À lobby, et Zalaki question, bah, il faut examiner le dossier, bah, élu, ou bah, Zalaki élu dans l'élection législative, il y a le 20 décembre 2023. Bah, point Oyo et Sengelaki, et Zala examiner, na lumière, il y a un rapport respectif, et Zala élaboré, et pas, il y a 26 commissions provinciales, Oyo et Tamaki. Après vérification, il y a une conformité à un dossier, Oyo et Pesamelaki Bango, selon article 121, il y a loi électorale. Car si avant bureau a félicité qui va élu, il y a la province nyonso, Oyo va s'acquitter dans mon salaire, Oyo, pour Pesamelaki Bango na délai. Amonike elan oyo esalemi kuna ezali bongo elan moko ya malamu esengeli ekoba na élaboration ya adoption to ya règlement d'ordre intérieur ya chambre basse ya parlement pour na oyetel ba mission et pesamelaki ba commission spéciale plénière en considérer que CENI a arrêté ki ba liste ba candidats à l'élection après avoir jugé ba dossier na bango conforme na ba exigence nyonso ya commission électorale nationale indépendante boyezali logiquement absence ya quelques pièces na ba dossier mususu oyo ezali kokaka makambo etali transmission ya CENI na tina wana responsabilité oyo ekoki kopesa na ba élite to pe kosala objet ya quelconque contentieux électoral na niveau ya commission spéciale to pe ya plénière na nyonso wana alobi bureau provisoire a ko saisir CENI na sujet absence ya quelques pièces na ba dossier na bango pona oyo etali likambo etali ko gagner temps et concerner examen ya approbation ba rapport oyo ya 26 commissions spéciales. Alobi bureau provisoire a proposé méthode de travail oyo président ya chaque commission provisoire nyonso a présenté qui économie à rapport pour na oyo etali recevabilité na yango bongo na tour secrétaire rapporteur ya chaque commission spéciale a pesa qui uniquement lecture ya conclusion et pas wapi assemblée plénière à se prononcer qui pour na approbation ya validité ya pouvoir ya baili oyo bazali concerné boye bureau provisoire a tel ce que ba rapport nyonso spécial oyo et sengela kité et ça la débat ya pambate validation ya pouvoir ezali formalité moko préalable n'exercice effectif ya mandat parlementaire ndenge président Christophe Mbosonko d'Mpwanga atalisaki n'examen ya rapport ya vérification ya pouvoir ya 32 eli ya Sud Kivu Christophe Mboso attaque na application arrêt ya cour constitutionnelle oyo ezali kolobela interdiction ya cumul ya ba fonction pour ba ministre pe ba oyo nyonso bazali ko assumer ba fonction d'état pour na ba concerné esengeli na no pouvoir na bango eye bana kopesa mela bango après ba kozana 8 jours pour na kosala choix entre exécutif na législatif na tina wana bureau accédaki étant donné Jean-Lucien Boussa azalaki déjà validé na province ya Sud Ubangi tango ba malentendu ezalaki dissipé ba commission spéciale nyonso ba défilaki moko sima ya moninga pour na ko présenter ba rapport ya misana bango.
Bosimbake kuna na plénière o esalemaki na Assemblée nationale et pas wapi président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiaye a pesi message na honorable député nationaux oyo bazali bongo na problème ya incompatibilité basa mbangu pour na ko régler problème oyo baza bongo na 8 jours. Je voudrais dire que les débats qu'il y a eu au sujet de la validation des mandats, la discussion a porté sur l'ensemble de tous ceux qui sont concernés par les incompatibilités. Il n'y a pas eu d'exception et qu'il ne s'agissait pas de distinguer des membres du gouvernement. Non, toutes les personnes qui sont frappées ou qui tombent sous les incompatibilités. Nous avons respecté la loi, on a validé tout le monde. Maintenant, adapté d'aujourd'hui, il faut compter 8 jours. Je crois jusqu'à mardi à minuit. Nous devons bien faire les calculs. Chacun de nous est libre de choisir ce qu'il veut, où il veut siéger. Toyota masolo ya primature pour la que Jean-Michel Samalukonde a betaki masolo kula na forum ya Indaba Mining na Afrique du Sud et longo na directeur général ya service d'assistance paix d'encadrement ya mine masolo et betamaki kitoko na dination la pesi binova détail. Parmi les animateurs et secteur minier, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a betaki masolo na bango na forum Indaba Mining oyo auti ko participer kalamingité na Afrique du Sud, toza pe na directeur général ya service d'assistance et d'encadrement de mines artisanales et à petite échelle Saimap na mokuse Jean-Paul Kapongo oyo ajaki itil ko beta masolo na chef ya gouvernement ya RDC pour na ko exposer les ba difficulté oyo bazali ko kutana yango mokolo na fonctionnement ya service na bango oyo bazali ko sala suite na yango nde Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge accordaki traitement moko particulier ya dossier ya Saimab oyo directeur ya cabinet adjoint azana yango pour na ko décanter situation ezalaki important na cadre oyo bayeba na kokutana na chef ya gouvernement son excellence Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge oyo ayambaki bango pe apesi bango privilège parce que ezalaki important bayeba na ko expliquer depuis avènement na tête na bango ya Saimab ba difficulté oyo service na bango bazali ko traverser Saimab bazali ko encadrer ba millions d'artisanaux oyo bazali ko vivre na classe inférieure pe esengeli ko lukandenge ni côté misa bango ba koma ba responsable liboso ya mboka pambate président de la République asalaki alizo na bango tango alobelaki ko komisa ba congolais ba millionnaire bango ba expliquer ndenge balobi et pas ya premier ministre depuis création ya Saimab eza na support mon côté pour na fonctionnement na bango bazali pe na règlement ya administration te premier ministre a promettre ko trouver solution na situation oyo selon bango pe alobi na bango azali kotia na disposition na bango directeur ya cabinet adjoint na ye oyo akota la dossier yango ezali pari gagné pour na bango ndenge balobi ezali bongo na 16% oyo selon code minier esengeli et servi na frais de fonctionnement ya service désordre oyo ezali constaté na ba site minier ezali mingi likambo etali non perception ya Saimab boye ba frais oyo ezali reconnu na article 198 ya code minier pe ya 402 ya règlement minier ezali bongo ba frais oyo esengelaki bayeba na ko encadrer yango pe bango baza na même mise na oyo etali ba coopérative eza ba millions de dollars américains oyo bango nyonso esengeli ba retracer baibite soki na kati na yango ekoya kawapi pe ba service nini eyebaka kotala tela makambo yango esengeli bosimba ke Saimab ezali bongo bras séculier ya gouvernement ya République démocratique du Congo oyo bazali ko soutenir ba miniers artisanaux pe à petite échelle. Conseil de sécurité ya Nations Unies a condamné l'offensif oyo ba M23 bazali ko sala pe gouvernement yeli susunangam na a telemeli ba ndenge ba trouble za ko salema à la République démocratique du Congo particulièrement la ville province ya Kinshasa Midjo Mabasi reportage. Mbutu mutezalaki na ville province ya Kinshasa tension ya makasi wapi pa population azalaki ko contester
contre-guerre oyo ezali kosalema na este ya République démocratique du Congo. Bamanifestant baretiraki badrapeau ya Union européenne ya Belgique kuna na hôtel Memling. Wapi epai baatakaki baambassade ebele, bavizaki MONUSCO. Gouvernement ya République démocratique du Congo ekondamne baacte oyo bazali kosenga pe na République démocratique du Congo pe calme awa la ville province ya Kinshasa. À partir ya mokolo ya mardi 13 février, moto moko te ya groupe de 6 bakoki komona bango na ville bazali esika moko. Nangambo mosusu Conseil de sécurité ya Nations Unies azali kobenga ba partie prenante ba reprendre dialogue diplomatique pe ba exprimer soutien na bango na ba effort o ezali ko viser à parvenir cessation ya hostilité en particulier na ba effort régionaux. Bazali sous kolobela likambo etali condamnation ba groupe armé o bazali ko opérer na est la République démocratique du Congo ba réitérer soutien na bango na unité pe souveraineté et longo na intégrité territoriale na République démocratique du Congo. Ba condamner lisusu ba offensive ya M23 ou ezali ko sala bongo na est ya République démocratique du Congo. La nation sous la dynamique nationale de personnes vivant avec handicap, Bango baza ko soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baza ko lutter pour l'intégrité nationale. Baza lisusu ko senga mongo te pour ba bonne manipulation na politicien. Reportage de Mbende Longwanza. Population ya République démocratique du Congo batelemeli agression bango nyonso balobi non agression ya Rwanda liboso ya République démocratique du Congo pe ba massacre nyonso ezali kosalema bango batelemi kati na bango ba catégorie ya ndenge na ndenge tomoni pe ba personnes vivant avec handicap bango pe batelemi ezalaki mokolo ya lundi 12 février 2024 et pai wapi basalaki pe marche na bango na boulevard du 30 juin kino na palais de la nation et pai wapi bakendaki kotalisa soutien na bango et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport ya ba effort oyoye azali kosala pona kotelemela agression pe kozongisa kimia na est ya République démocratique du Congo ba personnes vivant avec handicap bango balobi baboyi manipulation ya ba politiciens kasi bango bazali wana pona ko défendre pe ko soutenir chef de l'État na kundenge azali kobunda pona kozongisa intégrité territoriale ya République démocratique du Congo marche na bango et les cas qui kitoko ndenge bozali komona bakaliko na maboko ba banderole nyonso pona kotelisa soutien et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo pe azali kobunda pona catégorie ya bato oyo bazala tango nyonso na valeur na République démocratique du Congo na micro ya Info Lingala boyo kabango ndenge balobi ngai komona nga Papi Malenga Manzinga na ali président national ya dynamique des personnes avec handicap de l'autre awa pona kokuta na mokonzi mboka na pona ba point misatu mobimba ya liboso eza pona ko soutenir bande ko na biso o baza na est baza ko beta na masasi na munguna parce que baza ko linga biso te to yango toye ko soutenir bango auprès ya chef de l'État pona ko yebisa que biso pe ba personne handicapée ba moela be bosono toza na simanaye par rapport ya musala o ya za ko sala na ndenge pa za ko pesa makasi na mapinga na biso po ba ko bunda ya mibale ezali pona ko senga mokonzi mboka merci d'abord et puis ko remercier ye lisusu makasi pona kenkena o ayo ko zwa susu mba mibale et puis toza ko senga na ye merci makasi parce que après ça qui biso portefeuille moko oyo ezala jamais banda Congo et puis eloko ça sous ya makasi nini a nommé maman Nabiso qui est une personne en situation de handicap local Nabiso mon maman est bossono et yangona toye oyeb sa mokonzi mboka ke ministère oyo tolingi ezala na kenkena e bandi susu bato nyonso batelemeli agression entre autres ba personnes vivant avec handicap kasi baboyi manipulation ba politiciens bango balobi bazali toujours pene ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à l'effort oyoye azali kosala pona ko défendre intégrité territoriale ya République démocratique du Congo. Compagnie africaine d'aviation CAA ko présenté ma vœu de meilleur pour na ba client na pour l'année 2024. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA ayena bon pikili kinyoso
kopesa matondo accenti twasakidila merci na bapassager na nyonso pour la confiance bopesaki ye ya koaccompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye koprésenter na bino nyonso ba meilleur vœu ya prospérité bonheur pe longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offert kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye, bo se pela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA akandi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Na baselero etali honorable na Mumbu boye bake révérend Prosper Kabangu membre ya collège de pasteur kumomaka na autorité Norambo Mbungu bango ba a célébrer ki na tournaye kitoko elongo na ba membre nyonso église Sénat 30 ans ya ministère na ye. Awa tozali na siège ya centre évangélique Nouvelle Alliance Sénat na mopoussé o ezwami na commune ya Lemba, plus précisément na avenue Mulumba Kashi numéro 72-73 na Salongo Biangala. Wapi pal culte d'action de grâce c'est les maki pona 30 ans ya ministère ya révérend Prosper Kabangu o azali bongo membre ya collège de pasteur au basoutenaka autorité morale ya Asbel ma famille honorable Neron Bungumbungu. Nasima ya ko expliquer parcours ya vie pastorale na ye o ebanda depuis 1993 révérend Prosper Kabangu alimbola kitina ya milulu oyo lelo tozalaki awa communauté oyanga l'église na biso tosanganaki pona ko célébrer 30 ans d'anniversaire ya ministère nanga depuis que Zamba tombolanga ponanga lokola muumbu na ye lokola pasteur ezalaki depuis décembre 1993 donc depuis décembre 2023 de tokokisaki 30 ans nangambu na ye tata molimo na ye révérend Raoul Ukupa oyo ateki na culte oyo a développaki thème oyo un homme de Dieu accompli. Namate Yanaye Azwaki yango na 2 Timothée 3 verset 16 na 17. Alobelaki ke mutu nyonso esengeli azala mosali ya Nzambe. Vétéran. Ça m'a dit en fait il y a encourager mutu nyonso na kata église azala mosali ya Nzambe, azala mutu na Nzambe. Donc azala kotambola na sema na Nzambe. Comme na kata moloba na Nzambe pour demeurer na kata sainte doctrine yende bazali kuganga ba mosali ya Nzambe. Nasima ya Mateya révérend Raoul Ukupa abondelaki pona mwana na ye ya molimo bandimi ya Ningomba Sena bazanga kite kopesa bakado epai ya pasteur na bango oyo akokisi 30 ans ya mosala ya Nzambe. Nasima libondeli ya suka eselemaki epai ya révérend Raoul olia komela ezalaki bongo au rendez-vous na culte oyo bosimbaki milulu oyo ya 30e anniversaire ya ministère ya révérend Prosper Kabangu esukaki na culte te bosimbaki dimanche na pokwa abongisaki pe mwa dîner kaka awa na Lingomba ya Sénat bandimi pe ba invité ebele ba répondaki présent na fête oyo président ya collège de pasteur fumu ya Banga Moyo pasteur Danindita na staff na bango bazangaki te pe na dino oyo occasion epesemelaki révérend Prosper Kabangu pona koyamba bakado mususu o ba invité ba memelaki ye pe bandimi ya Sénat o babongisaki pona ye. Olingola te sapeza qualité pe ya kitoko place ya sur ya kosoma yango 7e rue Limete Petit Boulevard.
olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala mokoto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo oyebi nga na Elongi oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete toki na premier ministre nous allons na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage mais osaka même na ba ministre là ministre la culture azali ministre ya industrie azali ministre ya PMI azali PMR mais pourquoi te koko changa maboko va bien diminuer taux ya chômage pour nous les hommes. Par contre osaka na papa Patrice pour diminuer taux wana ya boulot pour encadrer jeunesse pour transformer bango ce mutai pour ça la sapate est-ce que alors ça a besoin ça pour je ne pense pas automatiquement à Oluka Azala responsable pour qu'il y ait des familles mais pourquoi dans ça été pourquoi dans ce là on a fait dans la Gentili Ngobila oyo adjoint na les alliés chez Koko Mulumba fils gouverneur Gentili Ngobila na mona quand même bonne foi alobaka ngamoko amebanga ti pas chef de l'État na pesa ye mokoto bona yebi ke makambo politique pe mwa makambo ebele mais effet qu'il bonne foi oyo baautorité mosusu mpe baza nango moi je pense que bosala effort eza devoir na bino nga devoir na nga nasali soki tembe boya na 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place bartiste wana mpe mosusu omonaka basaka badour bakekele okomona ala la présence de la salle naza bien organisé nasala mikanda nyonso oyo ekosenga l'État lobi ko soutenir yo yango na bimisi mais balingi ko soutenir nga te bon je comprends donc client nyonso akotaka awa oyoka yango papa Grace Mawa ngo babiso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na simba science na vi na nga te donc chaussure ya awa ozala osala fete odia bato nyonso na fete nataka pesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapatu ya monene lokolokola eliki yaka na odimini yango koma lokwa ya emoro ekoka oyo oza na oyo lokwa ya emoro olingi koma boliki lokola eliki yaka na osala oyo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi mosala oyo comme il se doit otaki bate eza te oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela bozalaki ebele liboso ya télévision na bino mpona kolanda info lingala journal ya peuple pour la peuple soki bosepelaki na journal busa merci na Igor Ntingi Matomi na azalaki bongo na nsima ya caméra concours rédactionnel Midio Mabasi héritier Mapine Mingulungu a supervisé qui journal au montage nsima ki pa Fabrice Lundombi coordination Stéphane Skandi ngana minute option rendez-vous mikolo zali koya Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti twasaki dila merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offert Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois que vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux naie. Bon, c'est pas là qui n'a pas service ni sur CAA pesa Kibino. Na bo elo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service naie pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois,
pona kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024 CPLAS na CPLAS à l'infini CPLAS.